Ce que ça, mon tour, ça a papier va signer dans autant, dans ça la campagne pendant autant, peut que ma foot était à la papier là, tout le monde qui a dit peut-être déjà pour le signer qui BBK benani, tout signer qui comptait mais la zone monté. Azo réclamé en tout cas wana, mais bien sûr de célébrer monsieur de ba foot rien. Landi, tout est c'est déjà amiral Mamoutou et Sarana. Ceux qui ont résolu les problèmes réalité à Kandate que y a une résidence la vie sur Bagolo en Nenga Kini Kuna Yeba Kyo Kata Mafona Free d'ici. À Kandate nga kufa po na mais ba récompenser ne loroté. On est Bagolo te. Bagolo ba wolo ba blogante Bagolo te. Infiltré. Ça Bagolo te. Gola wolo belo quoi. Baby ça combat, Bordeaux baby ça combat. Té, ma bien ka pa Bagolo ba yeba ke ça bisoté. L'été à Kandate la moi je crois que Soki azota 1 euro te, ata 10 francs te, ata 1000 francs te na combat ferry et où tu pas Bagolois. Ce que azana ngote allez quand Michel a démenti ngai. Pepe ki ndingo ba pese mutuka, l'été à batalité à Kandate ba silikate, ba mona keza non mais za choix. Mko l'été à Kandate pas kozwa. Mutu musu pas silikate. Donc là en polémique ba lobi baza ebele, mutuka mo ba pese ki ndingo kaboli bango lisusu. E kaboli ba tulibana ba kaboni. Ba ki ndingo ba kaboni pona mutuko ba pese kaka eno. Ba ki ndingo ba kabona déjà. Si y a un problème to sola na tresi bande ba sola ne ba benga ga ebo benga biso sale mutu repose so mona ga mabe na ninga pemeni. Biloko wana tso le bon na télévision to zo na biso lo hotel. Mbote mingi na balandi na biso ya Global Moscou TV, abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez et suivez Zamba liboso tomé na vidéo na biso au s'abonner ou appuyer na cloche de notification et chaque fois élément na biso qui toko bandokota au bando recevoir. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou depuis quelque part. Merci à toi pour l'assistance Julia Mandala, moi c'est Ambinga, moi c'est Ambiji. Merci beaucoup à toi Richard Mempé derrière la caméra. Vraiment des beaux na ranga boé, des beaux na ranga basala ranga basu qui a bien à propre boézara. Grâce à maman Lessa sur Ozana Kimbondo au côté ex mama colonel surtout nika salon les sabaolaksa mama les sazana bino ozomona suki umeli me era kitoko batu mingi ba nanga weza peri kite o même si bango secret za mama les sandi mutasala nga mamindela bien kala mingi te bomona nga pe na plante moko ya bien propre oyo mama les sa arosala nga vraiment étant que ne si bino pona pensa OK au côté au manengo kota kite. Merci beaucoup à tout le monde ba gaulois ba gladiateurs partout dans le monde ba l'abonner à la bonne musique. Vraiment bandeko bozalarana pour na biso bo s'abonnera massivement automé la vidéo s'abonner sindeli pe muninga bo partager sengwango et ça a biso plaisir faire ego la orient lelo déjà toujours sabino papa Hervaza na beach ngobila azokatala ngambo ya Brazzaville tozana fiston frappe Toromika un peu par rapport nango tout le monde qui concert il y a le 24 juin il y a concert historique oh ils avaient etikali na mémoire ya batu ti le bazo kaka posa ya rotala kaka concert wana parce que papa Hervaza ma morona ezalate vraiment tozana fiston frappe Toromika un peu pour na ba contrat ebele au papa Hervaza signer azo continuer ko signer et puis robanda kaka ko signer pour yende mutole sur internet Nicolo yo Ferrego la Orient tozana fiston frappe. Bonjour. Bonjour Barabine. Bonne santé. Dieu fait grâce, santé bien. Comment on a déjà et tout na rakaka. Na habité fiston frappe lelo papa Hervé déjà à okatana ngambo ya Brazzaville. Na habité mais quand on copie ça na ba programme na bino avato kota non wana mouvement ezoki nengi. Ouais, mouvement ezoki nango très bien. Nous avons se déroulé bien. Lelo déjà nango lobby to katsa Brazzaville pour na FESPAM, un festival panafricain déjà na autobéngango FESPAM déjà là ils ont beau faire beta lobby bandit je crois ouverture les lobby et papa avait m'ta fongola na bango lobby. Donc déjà na minute na ba boyo qu'est-ce que ba na beach ngobila ba katsa na tongo déjà ba na beach pour na ba katsa et na 5 bande de Brazzaville ba ta la biso ba délégation Brazzaville ba ebele donc ba oyamba faire rigolo ba yamba artiste na biso ozo katsa na ba na vraiment boy ebele boy hésiter te boton di sa beach wana ningana ba senti pa que ba premier gaulois eza bino ba Brazzaville donc ba tu ba ya ebele baya koyamba artiste na biso on enseigne na bango yango wana donc voilà
à part wana tout ça ba production jusque là orchestre ça papa va kati pour un contrat à FESPAM mais on ne sait jamais tant comme sur place boyebi que les artistes le plus demandé le plus recherché aussi et tant comme kuna je crois bien il y aura d'autres productions où ils allaient signer kuna bon sur les ali et tant que ba communicateur to ya pour na repérer sa information dans la télévision de to message au salle vraiment mais tout moni concert où il y a ngambo Brazzaville to le béléon vraiment trop tes qui dit quoi où il y a lelo quoi lobby ouais lobby somme non ezaka non to le bélango non il a fait spam non to le bélango déjà to le bélango to tenir to betelon va c'était depuis ba paye déjà que les 15 ans dans la Brazzaville on a fait spam donc lelo déjà zo katisa donc voilà yango to le bélango bon ko gangila bloc belé trotter faire baraba F on est des fois loba biso doit beaucoup plus que marteler sur le que sili to ko beta bota elo ko ça to beta on c'était mais quand même to motivaka to yibsa ba to concert ezali yango mo to mona to le belé yango yo no ka to le belé yango to la émission to beta yango c'était ma casse beta yango c'était ma casse to ebité to moni awa na internet ezoko yinda kaka se ko yinda to moni kuna musique ndingo ekomi bakanela ekomi akende boye bakomi ko tunisa ko ça c'est ba tunisa na ebité est-ce que musique ndingo a signé qui contrat na papa Hervé pour na marketing toi a signé qui contrat na Beka en tout cas naza mieux placé pour na ba détail wana moi je crois que mutino ça sala qui promotion na etali conseil na stade de Marty y compris dans musique ndingo na pesi mbote azala qui wana pe na promotion a assurer qui peut promotion na etali campagne na biso ya stade de Marty mais ko signer contrat to na papa avec to na Beka en tout cas naza ils a le domaine en ngate et moi je crois que mutu azaki dans la campagne asola gina bateau ya sola qui je crois ezaki Paul Muntu Beka ozaki société à brasserie ou accompagner biso na marketing na conseil na stade de Marty donc basola qui na Paul Muntu oza Beka société munene à brasserie donc mais l'équipe bien l'équipe na bien ba créer lango ba nini te so non voilà tu vois créer une polémique ba lobi baza ebele mutu kama ba pesi kindingo kaboli bango lisusu et kaboli ba tu ba kaboni ba kindingo ba kaboni pona mutu ko ba pesi kaka ego ba kindingo ba kabona déjà mais ba tu vois le belango lelo mutu kana nde memi sous c'est pas non même pas ba kindingo ba kabona déjà vous avez dit que bazara des non bazara déjà des équipes kindingo bazara na batu na ye kutope eki ko zape na batu na ye basa pepe musuba na batu na batu na ba mais bakuta na kana ba événement moko mona mutu mo sangisi bango nyonso pour la sala moko même mutu mutazara na équipe na ye kindingo les équipes oyo bazwaki pour na ba sala promotion ya campagne na biso stade de Marty donc ceux qui ba kabana makambo ba mususu ils ont ma faire etende kaboli bango non ça n'a rien à voir mais makamba faire été peut to monilité à Kanda na bandi ko na Brazzaville ba comme ça ba life papa ya va me ka on Afrique d'ici té polité à Kanda nga ku fa po na e mais ba récompenser ne loroté on est ba golote ba golo ba lo ba bloquante ba golote infiltré ça ba golote gola lo belo ko ba bebi sa komba ba do bebi sa komba té ma bien ka pa ba golo ba yeba ke sa bisoté très golo ba golo bi ke sa bisoté ba bi ke za ngo bi za batu mususu bisoté ça il y a vidéo ceux qui vidéo mon réseau sur qu'il est à internet n'a habité derrière la caméra na régie ceux qui vont aider biso botel son image wana et puis tous on il tout juste après merci papa nerveux atoye les gars mutu papa nerveux comme à la pète comme à cochon te pour petit stade de Marty et tondi na bateau basali au bolam ozolingo kitsa bango biso to ba mettre to défendre tous les artistes à wende Olandi surtout notre ba mission ba héritier banani to salaka na bango so to défendre yo Olandi to défendre yo papa nerveux go gacheta parce que oza ya biso ya wenge ezate que mission tout au côté de défendre zonga bambongo to tsama pouralité à Kanda soit disant bataba wangila bapupa na tozaka na bango balipasa bambongo tokozwa pe 2-3 bala na tsakiti po tosala ndeko wana mabe tozonga sko biso mo bakolo 12 biso bakolo idéologie Olandi bayibaka biso makolo te papa Hervé topesi au 48 heures papa Hervé seta oyo n'intéressé maboko change mokili rankine du monde défenseur ya bana wenge tuna kati ya jobu topesi au 48 heures etake ba métropolis Olandi totelemisi yo déjà ba amiral Mambutu esana soki o résoudre le problème réalité à Kanda te que yamba na résidence na biso ba golo na ndenga kini kuna yeba ke yo kata mafona Afrique d'ici Didier Chombo
Petit Jésus. Samuel Tabiala. Tabiala, ozala bino na pokwa. Makambo soki ba facile. Ozala ki ba publicité ba cérémonie autour de quel na pokwa. Faut que ozala reconnaissant na vie na bato a sérieux bolamu. Ezaka te ke po muta sérieux bolamu fois finga non. Parmi bato ba sérieux ba publicité, tala biso no ba mettre ya wenge ba makasi ya mboko yo. Boko tanga ba page ba vie na biso de la forêt ayebi ya. Afandisama intoka devant la cuisine interne la cuisine interne pas mettre la bamboko idée chombo petit Jésus boyebi makambo elekaka na mboko oyo bobenga mutu na bino Samuel Tabiala landi boyebi na base na bino azonga mbisi papa na efe zonga mbisi bombito Mike ozoyoka na façon moko boye poso bavansi papa nerve yo na mboko oyo okosala biso wana ndenge osali seki ndingu tika bilobaloba na moninga osala opesa kaka 48 heures affaire egola mpona mambalite ya kanda toza besoin tomona ye na siège kuna to na résidence na yo oyebaosola opesa motu valer na makambo oyo asali otala te baplaque na bakingo soko ozoko bavantire yo mpe zela jour omona oyawa babalasi oplake elati yo petit Jésus oloba nao babiro nao mpe bazalaka bapebabayisa yo bapetit Jésus basamuel Tabiola bakingani na balifiololelo so comprendre. Voilà, boti kolanda bino moko boyoki nde bandeko ya Afrique du Sud balobi baokebisa papa Hervé na habité. Est-ce que makambo au niveau ezokende bomo ateke makambo ezokende mabe makasi non elle que non mabete blo monsieur ezalango klika batmo basangani pour da baluka ba sala o bakoyiko sala. Moi je pense que lelo en tout cas dans senga bandeko na o ba tala biso na Afrique du Sud na linga bango mingi bandeko na biso Afrique du Sud ba gola Afrique du Sud na pesi bino ba mbota trop na Afrique du Sud na moni Yannick Kinia très fort très puissant boss na kati Afrique du Sud na pesi mbote na boss était Dada Kanda ba patron na kati Afrique du Sud na pesi mbote na ba gola musu ba otala biso. Moi je pense que ba gola ba sud-africain de ba gola Afrique du Sud ba ko lo ba bongo peut-être ezango ba infiltrer mais au moni papa avaza mutu aza vraiment mutu oyo aza na réflexion et puis ataka mutu non à l'aise. En tout cas bande ko na biso mutu nyo ça sala ki promotion papa avait volontairement biso tout ça qui volontairement na ebité so ezana mutu o peut-être ba sinaki ezana contrat ma zaki non o nga na yebi so na ebité peut-être na yebi pété na ebité so za ba ba sinaki contrat o faut ça la pour la promotion stade de martyr ba récompenser na ndenge na ebeli faire égol en équipe na ceux qui a signé contrat na mutu a respecter engagement na ceux ezana mutu ba sala ki papier ba signé dans autant dans ça la campagne pendant autant peut que ba foutiété a na papier na tout le monde qui a peut-être déjà pour le signer qui bébeka benani to signer qui compte mais na zumbo monter azo réclamer en tout cas wana mais biso to célébrer monsieur to ba foutaye mais sur les actes to sala volontairement ndebison ce message la sala oyo en tout cas to c'est la récompense te na part artiste récompense to zo tous les jours et ça ndeko na biso lité akanda yo talanga. Moi je crois que soki azota 1 euro te ata 10 francs te ata 1000 francs te na combat ferry et ou tu pas ba gaulois ce que azana ngote allez quand Michel a démenti ngai mais yi mo azolo baye ayaki ko sunga papa Hervé volontairement ba bengaki volontairement c'est ça ndeko bazolo loba o ayoki soni et oki son tilité akana na bike qui m'a dit fallait pas faire mais t'as la faire maman il était akana na bi bien aloba maman alobi pe vérité ko sala volontairement papa Hervé bengaki était ils ont ndenge ils ont normal alors récompense ba ko tinda mutu te bo pesa mutu bo petisa mutu lo na makasi pa non parce que so bo déclarer ka bo pesa lité akanda. Bon, et bon, c'est quoi, biso afiso frappe, bolobani, ba gouvre les gola bolobani, ba boga bolobani, ba Nancy bolobani, ba mobola teti bolobani, ba global trésor Moscou bolobani, ba ibula bolobani. Donc, ba baza ebele o basira qui promotion papa avait volontairement, baza ebele basala ki yango, ba jeunesse à TVP mali basala ki yango, ba tumsu na ba TikTok. Donc, so récompense faisala. Papa avait fait récompenser mon tunio ça fout ba tunio so, na y compris na ba fan o basala ki na ba TikTok. Ba fan pe fois futa bango na ben koni fois futa bango donc eza bongo te bandeko batika mema batu na terrain wana c'est pas bien batika artiste ndenge azo samaram na je crois que mutu nyoso papa avait à remercier tout le monde et naza ko informer nyoso ba hôtel biso que les 30 oyo toza na barbecue pour la barbecue les 30 oyo na ma campagne place to répétaka barbecue faire rigoler à remercier tout le monde
donc ba fiche nango déjà zali nasi ba la bino ba la bisongo dans les 30 au biso nyonso za la campagne faire gola ko s'adresser te pas ko remercier ba tout nyonso ba soutenir qui est pendant campagne oyo azaki nango ya conseil à stade de Martyr aza ingraté aza muto réfléchir ensemble une équipe nae alors ba tout batika ko pousser ba tout vers le moko boy muzeki ndingu soko ba pesi mutuka eza choix ya muta pesi Martyr de Gaulle ba pesa qui voiture a na jet set marka oza tomboka ki ilunga silikaki est-ce que la mission tu avais beau foutre appel Nicolas beau pesa pe Marcaouz non et ça qui choya muta pesa qui Martyr de Gaulle bogar de la presse les patrons les boss costa couleur pesa qui mutuka est-ce que ngai fiso frappe na silikaki pour ni beau pesi bogar ngala muta liboso na banda kala non est-ce que na la c'est la mission c'est normal ce pe qui ndingo ba pesa mutuka dité à batalité akanda pe silikate ba mona que ça normal ça choix mkolité akanda pas ko joie mutu musu pas ko silikate. Donc, les paniers sur qui il y a tout des rôles. Il y a un seul qui n'a pas pécioté, que le bâté qui va pimelio. Alors, botika, moi, il tension, il y a idée, il y a ça bien. Il y a un même révolte, il y a un même insulte, il y a un même ça émission, il y a un même comme le bambé. Pourquoi? Parce que vraiment des injustices. Quoi des injustices? Nous tu n'as pas à faire, tu n'as pas à sentiment. Est-ce que bon que c'est pas c'est ça, sentiment ya beka, à sepeli na kindingu, à pesi mutu à kabelier. Et c'est normal. Exactement, tout le monde a un peu c'est pas câble le pango. Sentiment n'aime pas au câble. Pas au câble pécard, au câble téléphone. Pour la musala mobile, pas câble abisso abiloko. Venant partout, au câble frappe. Ah, natine l'homme loko boy. Mais c'est pas dit que soit atteindre il faut fâcher. Non, en tout cas bandeko, balongo l'esprit na s'il vous plaît, non s'il plaît bisso. Botique esprit na ngozo ma division, ya ngozo ma haine, ya ngozo luke ma séparation na likambo o ezati. Vous comprenez? Ezala mutu moko te oyo. Papa avait fait le capit de la musique. Nazo le béton que communicateur officiel naïe. Nazo le béton que journaliste naïe. Na connaissance naïe, na savoir naïe, na source d'information naïe. Et ça na chroniqueur, to chroniqueuse. Tout ça na mutu moko te oyo papa va continuer na poche naïe. Après si ata 100 francs na part ya promotion à salaki. Mutu moko te nzamba otala témoin. So na kosi naza l'invité. Na gérer na carrière naïe. Et ça, j'ai dit et je répète, et ça, mutu mokote, où le papa avait fait la tour, équipe naïe, bureau naïe, bah fouti mutu moko mbongo pour la promotion stade de Martyr à Zati. On a eu sa vérité mutu à cause de ni ngai, ni bande comme susu, ni mutu moko à Zati. On a pécité. Récompense monsieur à la individuelle, n'a pas fan. Na ninga mutabengi ba spéci mutelo boy abengi ba kabeli mutelo boy wala individuellement na ninga ba fan mais qui engagé au qu'est-ce que tu engagé ba tunyo sauter donc ba tu ba ça na mo espoir na yona singa bandeko tout bota la biso boza l'esprit à okita to ça na bo moko to ça na bo lingo o est important to défendre faire gola to accompagner papa Hervé na ba action nae na makamni nyoso azo sala yango neza plus important ba futilité ba blo monsieur César on a tina moté tout ça on a ça viendra oui toi na lisolo ya Jésus ba ela ke Moussa Ndumba ba ela ke Moussa asale ko bona loi Moïse faut lapider Yesu atie Moussa na bi out komanasi abi o nyoso asali sumuté abamba libanga ata mutu mokote atelema ka bamba ke libanga pour vous dire que o nyoso aosabe mission communicateur to nana zoloba soka yebike azwate loko mokote ou te pas fan ya faire ni senglé ni un franc ata chapeau appel encouragement ta message à télé ma fille toi le bamabe mais ce qui aux autres loro moko et où t'étais pas ma fan à faire alors toi ba to za la to sa mama to salate na sengi na biso to na bolingo to za bomoko to za soutenir pas to soutenir mutu moko papa va ingraté et mutu nyoso o musala to salaka et za kana li futi nango tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Ezaka te faire une fois kabela yo, ezaka te faire fa pesa yo, mais faire pas ko pesa yo mais à travers ba fani na ye. Abenga fa les cas atama 100 €. Ah les cas na komba faire, ezaka faire parce que qui fait était nengela mutala tongeto yebana te mutala ngati na te. Mutala zo sala ngo na nzela ya faire gola. Yo na singa ba ndeko nyonso bota la biso vraiment to za na bolingo wana, to za la to la posa division te, to za la bomoko to rectifier ba maloba na biso ya mabe et puis surtout na singa la bande comme susu oyo ba ke ko tia musu songi ba chroniqueur ba chroniqueuse o to zala bango nzinga na musala oyo o to cité na papa avait o peut-être bazo memela ka baninga sango ya mabe na matoi ba ke ko ebisa baninga mabe ke tala boy kinga la zubo moni kunte basala ki boy en tout cas la singa na bino pardon to tika comportement wana
En tout cas, la scène n'a pas tout ce comportement. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas toi un espoir pour diviser Batou. Il ne faut pas toi un espoir pour penser Batou. Il faut mettre ça bien. Alors, on a scène n'a pas la biso. En tout cas, bon yo kamar na lobby. Tout ce que le qu'on a tous à bon moko, tous à la ini, tous à la air, aussi à la biso Fox. Il y a un canard scène la Batou. Si ko fiston frappe toujours mon awa, to ebité bandeko bazali bando balandara biso. Ba mon kaka ba problème ezo utara na biso moroba na ndako. Tant yo mwana ndako nditi bayebi ke fiston frappe azarana papa Hervé abimisi eloko moko boye omoni te ke bon eza ya lokuta eza ya solo ba omona kiza mamba solo na communication to la marketing bakunyo sera permis ngala ko ya ko inventer eloko moko pour l'artiste là ça fait partie ya promotion ya visibilité ya avantage artiste là mais ce n'est pas dit que nyoso na lobaka eza yango to na pesa exemple aux clair so ke lona ba YouTube à 100% to na 95% ba titre ba tsaka ya lokuta. Mais au côté moi ba contenu za na kati yango wana mindele bakolo YouTube bango moko ba konza titre lokuta moi ba titre na miniature moko boye okota boye yango yango te mais ba sala ngo pour la visibilité chaîne et attirer ba abonné ba talebele mais ça fait partie ya promotion et loko na yo et ça ndenge monga ko le bagé ande ala faire gola somelinga immeuble ya 24 niveaux na Gombe faire gola louelenga appartement munene place boye ça fait partie ya promotion ya artiste nangai mais c'est pas dit que sur la bibongo izayango vous comprenez non faut comprendre que zalango bandi que bile ba ko sa batupé alors belo mo yala le coûter mais auteka oza produit nae a des fois paysan nango to kumisa ko inventer des boga pas ça là ko c'est le mot inventer le mot mais so quand ko c'est la mission oza boye tant confirme izalango ya le coûter donc yango na sengi na batu vraiment tous en esprit wana te ça biso bien donc en tout cas tout ce qui va comportement là tous en abolingo tous en abomoko faire besoin de tout le monde et nous aussi nous avons besoin de tout le monde force biso to sangani to ça la force on en senga ngwa vraiment fiston frappe na moni banda to banda ki yo zaka kana ozaka na moral ozocha moral kimia ezala olingi naza les pères de la révolution naza papa na bango nyos indépendant ngande papa na bango ngande ya na bango naza na France na message ya paix ya amour to banda ki ezaka paix yo lingi ki ba ndeko na ngai au comprendre baza ba ndeko na ngai ba frère na terme mususu na ba ke ba na ngai mais na papati na botie belé babenga Moïse babenga Abraham père de multitudes papa bane belé mais azaka na Isaac mais bana na musu babenge bana Abraham ndeni baoti na descendance ka comprendre ils ont des moko ils ont teka ngandi mutu fa utepa na ngande gouva utepa na ngano mais ba mususu pe baza ko se fait partie na misalo fa pasala ki ba bimina nzela wana bazaka bana na baza juste na papa faut la langage ya bien ya malamu à travers ba ngako ya la division terre na rolinga ba musu na boya ba musu terre biso c'est ça la force artiste na biso donc voilà tout ça force artiste mais tout le monde bande comme mususu awa tout le monde a page ya page officielle ya artiste nous t'accordons eza Tracy Eleza mais ko ka bande ko musu balobi ba français mabe o bomona ba komara wana eza Tracy eza faire été a komara ba français mabe wana po na ko nuire faire n'invité ko lo ba yona bi ezaka mtema mabe to za batu blo musu surtout ba ko sala onde to sala ngobo moi je pense que si y a un problème to sola na Tracy bande ba sola ne ba benga ga ibo benga biso sala muto repost so mona ga mabe na ninga pemeni blo ko na to le bon na télévision to zona biso lo côté on n'a pas besoin de ça maintenant donc toi avancer absolument parce que ti ba olo ba obimisa ba kati bongo bazaka to baza déjà le komoro libana mona te wana ba honte ba yeba ngana yebi na ngati ba honte ba yeba ngam na yeba na ngati makamo so yele kana internet comme il a pas faire na yebiti na yebi na ngati fiston frappe no yo donc na sec kaka mais na bi na ngana yebi lavage à sec te so na bi ke na yebi comme la papa a fait moni par le beso moni en tout cas na yebi na ngati papa va faire simba téléphone na inga zala raté ni na tala na téléphone na zala ngati donc on nga na za innocent et ba retomber no so ezoko la maman so Laurent tendance yo ko lo bani pona yo ko pese force nini pona nyonso ba olo ba golwa na komba ba asipota zaka makasi asipoteka nyonso ya asipoteka ona olo baneka ngwana
pour comprendre on les Fiston Frappe alingara vraiment ko kota na ba rancune té et binomo bozo mona déjà banato bandaki ara la langage à paix alingi paix kimia bandeko boana ngamba Brazzaville bo poussana déjà bo se mobiliser porte par porte na éviter to mona ki pour nan na biso utskoleka awa to éviter stratégie wana ya ko teka babiye porte par porte to moni pe bandeko belé bazu yango sinjule ki awa je crois ezaki mardi ou mercredi azaki na terrain GD na Lemba bango pe basalika système aroteka billet porte par porte pour na concert na o azana ngo na ebité stratégie wana ni koti na mitema bate koti na mito abato daki stratégie ya papa ya veto ya yemobeka les arabiens mto so asa lo arabie bato balanda idée ya nani idée ya beka to ya non ça idée ya stratégie ya marketing hein. Tracy et les azaki na bande comme suba bulaki to sala ngo boy to sala ngo boy to kaboli ba musu na marqué na carnaval ba musu na télévision yango ba ouais ba moni que o ezaki bien yango bande ko ba hollandais ezaka pona réussite ba événement ezala ngo pe mabete vraiment ezala ngo mabete Fiston Frappe message ne cause la nini na bande ko ba occasion Hollanda biso to za na bolingo to za na ba moko to za la un et ça la bien donc message nanga yango wana bande ko ba na vision bande ko ba na Brazzaville boyamba fere azokatsa déjà azala wana dia za na bino en tout cas tout sécuriser tout batela et ça la bien makasi merci na maman Lanita la gabonaise merci na VJSK Djeng à London merci na maman Fanta Fofana maman présidente merci na Blanchard et tous merci na maman Titi Kassien de la Gauloise business woman à Katsa Birmingham merci na Yeme Makabiscofil merci na Kof Mamboni boss merci na maman Pauline Chako na pesi bambota to la go maman ngai na pesi merci na Vejani Sitantunga pour to bangamchu le gourou du temple merci na Ladi Fumu mokonza los on va la relate Fumu et merci na bandeko Msou Balandi biso on est toujours ensemble. Voilà, merci beaucoup Fiston Frappe, merci Nathan Opesibiso, merci à tout le monde, Bagolo, Gladiateur partout dans le monde, l'abonné à bonne musique. Vraiment, papa Hervaza Jean Bichungobila, Aloka Tsanaramba Brazzaville, je crois que le lobby déjà est aux ala Makambu. Vraiment, Bandeko Boana Brazzaville, Bo s'est mobilisé. Bandeko et moi, on a biso Pesagi Mutuka Awa, Azanaramba Brazzaville. Je crois que Mutuka P déjà et Kenda déjà, et Mutuka et Kende Lelo, et Kende Mona Papa Hervé, merci beaucoup pour l'information, Richard Mempe. Mutuka déjà, et Kati Sandila Morona Papa Hervé pour baki ko remettre moi na biso mutuka na ye bandeko be balobaki wana eza na ngoka katika baloba ba obotole yango ba osala bweme bo mona pena mwana wana ye moko na mutuka na ye na ngambu ya Brazzaville vraiment ba gaulois ba gladiateurs partout dans le monde bo se mobiliser pena pour na koyamba Papa Hervé adi na ngambu ya Brazzaville na ngambu ya Kinshasa aokati na ngambu ya Brazzaville merci beaucoup à tout le monde bandeko bolinga biso na Global Moscou TV bo continuer ko s'abonner bo partager bo liker bo commenter faire ego la merci à toi Trésor Moscou depuis quelque part merci beaucoup à toi Richard même derrière la caméra merci à tout le monde bandeko bozaki wana pona biso bandeko bo commentaire bo partager automé la vidéo au s'abonner ou appuyer la cloche de notification au tindeli pe muninga merci beaucoup à toi Julia Mandala moi c'est Mbiji pour l'assistance merci à tout le monde maman Lesa na Kimbondo wana so continue ex maman colonel au tunika salon Lesa ba relaxer parce que bakanga ba binsu qui a bien ba très sa propre bandeko bene na utikolo baba okamwa opérer quitter Péri qui était là sous qui pena bakangi mèche vraiment et avec maman Lesa bon vous allez jamais décider parce que au sala opena nengo kota nengo bimate au changer pena make-up la tchaba marié à sala ranyoso avec Barbine Mongondi au bengi ngata numéro na César na ontolo belelo na to sala promotion a to na espace Mareza so we a pena masanga mali l'union soit bien aux gens pour se reposer pe au se reposer na yo na kimia merci beaucoup so nzamba zongiti tout le monde na kaka na numéro bye.